na kan alobi ndanga ndenga zotanga komba moninga c'est-à-dire eloko moko déjà ma besi zanaka na kati pas bombi tatangi kombo pas lobi na kozongela lisusu sujet oya Moïse abi Moïse sujet de Moïse habite pasteur sujet de Moïse bible obi na zoto ko traiter foi na zoto comme un incan il faut ko benga na ndenge moko ya malamu mais ce qu'on a le lenge pasteur Mike Asali ce n'est pas pena bien parce que na ko comprendre moto na moto ebunda te soki bokomi ko mona moto na moto komi ko bunda ça dit que non eloko moko mabese kotinaka na kati wana bango bayebi ote a c'est-à-dire à comprendre à se repentir à zongelinza nzambe alors c'est appelle de connaître ce que ça bon ça a dévolé ce que ça ndenga spiritualité bizarre et aussi appelle le quoi la comprendre yo pe bima alors yango na ko lobabi na lolengo zo mama spiritualité yo na famille fulani beaucoup kana bona spiritualité c'est-à-dire bayebani bayebani makamba zo ça bon ça mais le lorsque génération oekiti tomba papa so ninda baba ki génération oekiti corps de Christ eza vraiment mbuluga mulolo ba pasteur bino na bino ko yokanisa te yango mikolele kaka na lobaka ton papa na bana ngaka kufa bato église ya rêve ya frère Congo na biso etikala dans l'espace. Ça dit que non mutu akoza lumière lokola ba papa na batambola ki na kana biso ba dépasser jour monsieur ce quoi arrivé bato ya la présence na bata Bethel batelemika na première ri wana to na Wileri bagarre na to na landenge mabe Moïse mbi atangi komba mutute alobi na sagesse mais mon pasteur Mike yenda ekoloba na ndenge moko bon eloko sali bongo kanda ki yoso mona imam ebi imam bata musulman et ce ka imam moko boy aye na TV imam Charles Azamabe ce ka lokwana actualité Congo et c'est koufi spiritualité papa na bala basane la ki ce n'est pas le même spiritualité que auto c'est la lelo auto komika tozo fortifier makambo tozo forcer papa edi na bala na linga papa na malama ke tozo nazo chance okutana na été na kutana neka na vie na vision hein makambo loba na la azamwana motote Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako baba kola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolabie mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makoni Fada thank you Fada Charmi fidèle la banane nyonso toujours bozora libaku ya kwanda bicho na kacha chaîne abino ya Nazarien TV na cadre émission la bino table sainte est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Gira Ozana Sima caméra pourquoi pas na Alain Kiakala Oyo Azali na régie avant d'abord on a présenté l'invité dans le pasteur de Réa Bassissa on peut ça d'abord joyeux anniversaire na mon caméraman mon frère mon ami que j'aime beaucoup Jira Mokwa joyeux anniversaire à toi babito fêtant on a bonzambe après émission oyo to kuta to fêtant on a bonzambe rane zalara joyeux anniversaire à Jira Mokwa que du bonheur à toi mon frère Jira Mokwa non c'est d'abord na régie a-t-il abisso vraiment chant ou ça la bana nzambe le kumu sako mokonzi il y a la servante de Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo.
Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu lo sako. On y va. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Kaka. Kaka. Nous sommes comme un bronze. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nous sommes comme un bronze. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nous sommes comme un bronze. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Ata ba président. Nous sommes comme un bronze. On y va. Katela yetoke. On y va. Il est toujours dans le baraba foi machala il y a des choses ça le plaisir na Philomène Mouko a monté ma bivance de Mbo et ça le plaisir na 3 fois bon c'est Jack Pro depuis France na bichon et ça le vraiment plaisir tous on a pasteur doré à Bassis à la table sainte tous soit naï mais qu'on peut aussi la biso analyse par rapport à ma tout s'est passé na 4 corps du Christ le loba sali nzambe bazo kanté entre bango il y a des conflits entre les serviteurs de Dieu pasteur tous soit tout mettre un peu tous on a pasteur doré à Bassis ça analyse pour l'accord du Christ non si on a Jires on a si ma caméra afin la caméra la présenter bino les pasteurs d'Oré à passer ça la copie c'est normalement bonjour l'homme de Dieu Bonjour monsieur le journaliste. santé de l'homme de Dieu Grâce. Prête vie encore. moi j'attire par rapport à Dieu sur Basile encore Rolando à ce moment. Ya merci beaucoup to les bino mengi. Nzambalo la pambola bino to sepeli mengi. To sepela na bino peut to sepela na bino. Apesi nombre teska boza partout dans le monde entier to les bino. Ok, mais le habit tout commence par la prière, l'homme de Dieu. On ne peut pas commenter cette émission sans tout cas, on a beaucoup de prière quelques minutes par rapport à Babono, voilà d'ambition. Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants et comptés parmi les vivants. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ils ont ma casse na biso te yono lingito mona début à semaine ou. Ticket et bola mono ils ont na biso le bela biso dans l'esprit supérieur afin que les beaux tapés à la kersi na kongo Yesu nyoso yote kende musika au nom de Jésus. C'est Jésus qui gagne. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Tout le monde a sujet autour de la l'homme de Dieu, tout le monde qui n'a joué au taille le pasteur Moïse Mbi, le Katia Cher, a qui va propos tenir moral qui vraiment fort. Tout le monde qui a qui combattu na Katia Cher, ba propos tenir wana. Mais selon Batou, selon Barimer Batou, basali ba analyse ba bi que le pasteur Moïse Mbi ba propos na bana tenir zaki abana kolobela le pasteur Mike Kalambai. Tout le monde qui parce que le pasteur Mike Kalambai a sali droit de réponse par rapport à ba propos ya pasteur Moïse Mbi. Tout le monde qui ba vidéo dans une vidéo a son appui pour la vidéo autant ba propos ya pasteur Mike Kalambai koloba tala le pasteur Mike Kalambai koloba par rapport à ba propos à lobby que non le pasteur Moïse Mbi atangi kombo na bengi même pas pasteur atangi kombo la bi le pasteur Moïse Mbi alobi frère Moïse ya bengi frère ya bengi pasteur Moïse Mbi
kotala ba conflit entre ba pasteur entre bango conflit boyo kan ezate selon yo tant qu'un homme de Dieu kotala ba conflit wana ezanini na kati corps du Christ. Merci beaucoup pour la parole. Et donc, les bosso, et ça n'a pas si peu mawana. Pour ndenge na yebeli, pasteur Moïse, na pasteur Mike, puis c'est bon bote sika bazala ni ngara bango mingi. Ti ekoma na ba niveau boye, c'est-à-dire il y a quelque chose où ils attaquent ya malamu kati na bango. Et loko mozo tambola tunaka na kati. Pone na yebeli ndenge babandela ka ba musique ndenge ba bakenda kande bazala ka bango mibale na bondenge aoyamba na église pa na ye Moïse aoyamba pasteur Mike na ndako na pa na bango na église pa na bona Bethel et on bande ko mona harmonie mo ko senti que bateau yo mibande basala pe la chala bango wana soki ya ngolu wana tala kande bazaki na bolingo diable akolingate bato ba yebana kotambola bongo tango bana ikanissimo moko à vrai dire et ça déjà un esprit moko ya mabeli je continue kati na bango oyo komemela bango c'est séparation avec d'autres termes surtout na dandi maloba oyo ndenge monsala nzamba mais na landeki oyo ya pasteur Moïse asimba ki pena batuté atanga ki bakombo pena mututé abadoko bana sagesse mais batunde to comprendre ki mutu azolobela boye aolobela boye. Mais moi, je suis venu à éclaircir dans vidéo où il y a pasteur Mike, il y a pasteur Moïse, il y a éclairci par rapport à l'Ikambo. C'est-à-dire, et l'eau déjà à ma baisse na kati pas bombi tatangi kombo pas le na kuzongela les sous sujet oya Moïse abi Moïse sujet de Moïse habite pasteur sujet de Moïse bible bi na zoto ko traiter foi na zoto comme un incan. Il faut qu'on benga na ndenge moko ya malamu mais ce qu'on a le lenge pasteur Mike Asali ce n'est pas pena bien parce que na ko comprendre moto na moto ebundate soki bokomi ko mona moto na moto komi ko bunda ça dit que non eloko moko mabese koti na kati nzambe motema mutu ya sanduku ba réalité na bango ba otika loloba yango te bazaka na ba guerre froide wana papa moi ba dévoiler secret o esali bomba potanela et yebana te frère Mike na mona zo dénoncer zo ba mambo belé donc wana kita bango ne ba yebi eloko nini esala ke bango relation bazala ki longa ba pasteur wana nzambe papa mama jabu te oui isa ba mama majabu moi ça loba kiamuti c'est que ba welela jabu ba yebi makambo ça mais pasteur Mike pas bien sagini a déposé na ye. C'est-à-dire qu'à travers la magie bongo, à mon doléga au travail là-bas, il n'a pas de sérieux. Bah n'a pas comme Kambo Nzambe, et ça n'a pas na cessé. Est-ce que vous pouvez imaginer mutu moko azofan de saba batuka kaboé ça a bénéficié de l'eau qu'on a sénango. Ce que mon pasteur Mike a dénoncé boye, c'est-à-dire que non, à mon vie na ye comme qui na danger. Yango dénoncé makambabo ya boye. En réalité, pasteur Moïse na Mike baza batu moko o bakoyi ko potana boyité mais to bakomi ko potana c'est-à-dire que non et loko moko seye wana pona ko tia bango division ba yeba spiritualité lo neri ni bakomi ko travailler ba spiritualité mais les ton obeta sur la majabu to moni na vidéo où le pasteur Mike Kalambazo ba keno ya travailler ki na majabu abi keno na spiritualité ba les famille majabu leki le pasteur Moïse mi la spiritualité mais yozo ba keno majabu za nzambe te. Oh, spiritualité, quand on parle de la spiritualité, nous avons des spiritualités. Mais all la spiritualité en Zambie. Et nous, les Nzambé. Hein? Est-ce que nous sommes un pasteur, un pasteur? Hein? Tout ça, la spiritualité, mi balé. Toi, la spiritualité en Zambie, la spiritualité à dire, et tant que l'on a bon. Bon, mais pour ceux qui sont en Zambie, pourquoi Mike Alongo? Ceux qui sont en Zambie, c'est-à-dire, il y a la vérité à déposer au point. Là-bas, il y a l'argent. Bon, vous avez la magie, bon, yo ko imaginer mon frère là ko imaginer mutu moko boye aza ko s'organiser ba concours yo ozone loko moko te o limbisa nga place mutu moko oliluka ba concours mo makasi o ti ba prix moko minene o bénéficier loko te ba yebelo ko bazo sala mais le pasteur Mike Kamba a déposé parce qu'à mon avis non il y avait déjà ba vraiment sali réputation la comme moni a déposé o ayebi le pourquoi il a déposé parce que à comprendre azali to msula mulili ayeko comprendre ce que kenazaki na mulili alinga sera siko ntambi na ndenge ya solo naza ko encourager le pasteur Mike na ba acte auti ko sala ça dit que nous a eu conscience. Or la délivrance c'est la prise de conscience à comprendre que nzela na okeneza ya mulili
Ce qui n'a risqué vie à ban. Tant de mon sang d'ambazoler. Alors il a kuna vie à ban, il y a ban na ye. Vous comprenez? Diable est un wayaka comme on est diviseur. Ayaka pona ko di ko diviser. Yango mona pourquoi quand makambo zo kana machabu. Pourquoi makambo ya kana batona parce que ba yebi afak ba force na bango, ba na ba force moko spirituelle monsieur za malamu te. Ko la natende ba oyembela Yesu, na na bisime ke ba yembela Yesu so. Na yebi ke ba osela Yesu solo, ba befon bazali. Ba dia musique baza ba befon bazala kana bango bili boyo kanza boza ko adorer surtout na temps auto komi ezata o force wana komi ko renier makasi au moins na mutozo ba Jésus ce n'est pas Jésus mais aoye mané ba Jésus moko ba bar Jésus a benga ba befon bazo bela ba kiri na bango oyo senga bango e matcha ba plus faux yango na moni pasteur Moïse na ba yebi eloko isa pambate ba yebi eloko esali ke non ba ko tika na pe ko bango te ke ngana mon frère Moïse ngana mon frère Mike muta ko luka ba raison na ye mujo soka zo samba a luka ba raison mais vraie vérité na bango izaka na mitu na bango na nzambe na likolo c'est clair mon frère. Mais l'homme de Dieu Koloba par rapport à ba propos ya ba pasteur l'homme de Dieu totally les pasteurs Mike Koloba qui pasteur Mouzimbi répand-toi, pasteur Mouzimbi répand-toi. Aïe me dit pasteur assez repenti. C'est que pasteur Mouzimbi assez repenti parce que comme on a le cité Bethel, les tombois mi boza grâce ya pasteur Mouzimbi nzamba za na 4 le monde cité Bethel za kerokoya. Le cité Bethel et Mati, c'est grâce na pasteur Mouzimbi mais ni le pasteur Mike qu'on a que non, pasteur Mouzimbi répand-toi. Quel propos a tenu dans des connaissances ni pasteur. Oui, c'est bien. Ce qui a zolobane pasteur Moïse répand-toi, ce n'est pas qu'à ta kolobane kana qui sorcellerie, ton affirmation, ton sensibilité. Hein? Akoba agissement parce que Bible na biso, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais étant que Moussa Nzambe, kolingate que moto ote ma nzoto na yo est dominé molimu. Ce qui a zolobabongo par rapport à agissement na yelenga sa asalaki. Et le but est que nous sommes lobby. Ce qui est la maman qui spirituelle, c'est que nous avons poche na bango, wana gloire au Seigneur. Wana bango ba yebi. C'est-à-dire à comprendre, à se repentir, à zongelinza nzambe. Alors c'est un peu de connaître ce que ça a bon, ça a dévolé. Ce que ça a une spiritualité bizarre. Et aussi à peine le quoi on comprendre yo pe bima. Alors yango na ya ko babi na lo lengo zo ma spiritualité, yo na famille fulani. Beaucoup kana bona spiritualité, c'est-à-dire ba yebani ba yebani makamba zo ça, ba sala. Ce qui est nzambe, bango ba ko yeba. Ce qui peut ya diable, ba ko yeba. Pour diable la paix ça mbongo. Après ça rappelle succès, après ça rappelle nyonso. C'est clair. Mais l'homme de Dieu, merci vraiment de nous jouer la tout dans la biso. L'homme de Dieu toujours batté corps de Christ ezo kende wapi. Surtout tali génération ya papa na biso edi na bala, papa na biso o tout consort et mamwa neza kité boyo kanizala to moni baba sala nzaka bana ko sanga baba ke stade de martyr, ba stade ko ton ça, même ba musicien, comment ba sangani ba kina martyr ko yemba ko adorer nzambe. Mais le lorsque génération o ekiti tomba papa biso ba baba génération o ekiti corps de Christ eza vraiment mbuluga mulolo ba pasteur bino na bino ko yokaneza te ba mise chrétien bino na bino ko yokaneza te ce que to ba te génération o ezo ya est-ce que zo promettre que maman malamu ko za le ba pasteur ba comme ba sex stable lo mutakazi so ba pasteur komi ya romona ngoboye l'homme de Dieu tozo ba te l'église zo kende wapi et comme on dirait le to mona kende ba baramu o za ba jibe na ba wera et za ba kofi na ba nani excusez-moi atangelo ba kombwana mais ilongo na ngamu na bango et comme entre vous les pasteurs pasteur qui ngani azoleka na télé ko attaquer muninga ni pasteur la Bible nous dit so moni muninga no ma problème benga epembe ni solo la naï mais art les pasteurs Mike Asali ko likana nzela ko dénoncer muninga na pasteur ça fait très mal. Est-ce que génération o été que pasteur ils ont promettre nous sommes bien. Merci beaucoup na mutuna na yo c'est clair aujourd'hui bango clair pe bien zamba pambola pena ba mutuna aux opposés. Le problème c'est quoi? Au moins tant où spiritualité et bebaka nyo surtout ebe baka Bible lobi na biso boy Amos batumi balé ba koyi kotambola te sans avoir bazala idée d'accord. Il faut baka bwana et loko isali ke makambo eya ba yebi lo lenge nini babandaki na bango malamu nde ba ekobeba oyo kotuna nga question ya nini ya église de réveil. Oui c'est vrai nata ba papa edi na bala banzambo ba papa edi na baba salelaki ce n'est même pas Dieu o papa edi na bala batikeli biso
Ah bon? Papa dit na bala ba saleli nzambe na crédibilité na ndenge moko esenga ko na ba pilier yango mikolele kaka na lobaka ton papa dit na bala ngaka kufa bato église ya rêve ya frère Congo na biso etikala dans l'espace. Ça dit que non mutu akoza lumière lokola ba papa na batambola ki na kana biso ba parce que nata o nangato tanga na verset mo 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée chapitre 4 le verset na biso 1 jusqu'à 2 bon na autant katami balé na kombo na Yesu. Mais l'esprit est dit expressément dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Il s'attacha au esprit de séducteurs et de doctrines des démons. Et l'obika te basa dans nzambe nyonso ndenge bazolo babolo bakomba Yesu masiya. Et si ba koti si esprit séducteur siko ekomi kotalisa mwinda na ténèbres etambola kate yango zo mona tourbillon ekoti kata basa na nzambe ba poison koti ba désordre koti mitakale bimi parce que to komi to boaki foi. Donc comme qu'on s'attache l'esprit séducteur, il y a une force église et zo kueya. Est-ce que nata papa est dit na bala wana? Oyoka boduma papa est dit na bala. Nata papa est dit na bala. Oyoka ka des autres. Mais le pasteur ba ça va des autres parce que ta autoza, il faut makambo et comment l'esprit dit expressément dans les derniers temps les abandonneront la foi. Pourquoi ba abandonner foi? Basa ko s'attacher l'esprit séducteur. Ba to ba lingi ba za lokola ba wera son na ba jibe ba fan club pe même to bossa na kenon biso to lokola ba ndeko na biso wana te. Mais to za pona ko kotisa ba to na bokonzi yanza yanzambi. Sikolo lenge to komi komemela makambo lobi mukolo bato wana ko ya biso surtout biso ba pasteur. To koza la juger sévèrement parce que ba pesi biso ba pati ya nzambe to komisi bango lokola bilanga to komisi bango lokola basali biloko moko sakana mama papa c'est le temps biso basala nzambe tozongela origine pesa a foi to sabanto abandonner foi te tant toza il y a déjà mystère apostasie il y a l'iniquité chez Ezali yango Matthieu 24 le verset de la Bible parce que l'iniquité sera accrue l'amour de plus grand nombre se refroidira bolingo ça lisusu te biso la bito comme kolingana biso la biso soko za moto ya loge na ngate na sunga ote oza moto clan na ngate na sunga yote oza moto nini na sunga parce que ta oba komi mutu na mutu mibundela to tie kombo Yesu liboso mais na sima to wana ba pratique to osalela yango mona ba division yango mona aba patongi yango mona ba pasteur to komi ko mona na mitakala à cause ya ba sentiment to abandonner foi to s'attacher l'esprit séducteur par l'hypocrisie par des faux et des faux prophètes, des faux docteurs, des photos, des faux là, à cause de la biloko. Mais pendant que tu as ce corps de Christ, c'est quoi le corps de Christ? Tu as un ambassadeur, il y a Jésus. Donc, tu as le corps de Christ, ça veut dire que tu as présenté Christ, pas Yaba, Yaba tout. Mais l'élo, tu as une église, tu as une église. Et puis, tu as une religion. Tu as une église. Pourquoi? Bissoumou n'a pas pasteur. Bandima dimanche. Pourquoi? Na dimanche, comme écoute, tu passes. Pourquoi? Balobi boy. Il a des rêves à la maison. Nabino, yo mabolo bana biso. Nabino, bozo sala boy. Nabiso, to sala ndengemo. To sala ba komo ba bongo. Nabino ba pasteur. Nabiso ba pasteur. Mvome na beta nga kopo na nga, mena olexata. Yo zo te nga awa makambo boye. Yo moko pasteur. Aux l'exemplaire, yo moko pasteur. Makambo paya ko sala, yo moko sala. Tiko eko risquer pe bandima betel. Na bandimi comme l'église a fait pasteur Mike c'est la présence de Dieu c'est la présence et quand je me suis là que non et ça m'a koto hein donc toi quelque part pas église dans les alaka et ça m'a pasteur moko son temps en communauté parce que pas yebani moi déjà coué na ye parce que bazali ba bata ba gris ba bato ba kota ki ba loge bazane moi to fana kana bana boye papa sa kota ki alinga simbisa mona pas boye abinga na sala ndenge nanga et comme le coup a deka mona full papa full dimanche moko boye pas ba kota na église bandimi ya mwana et bandimi ya papa abata mwana bapomba bakununa bandimi siko ya papa bakepa mwana basala massacre babuka bakiti bapanza la police ya bango pesu balanda bakepa papa basala massacre ba pasteur wana baza moko akoya na jour mususu ko arriver bato ya la présence na bata betel batelemika na première ri wana to na wileri bagarre. Pourquoi? Ozo finga dadi pona nini? Dadi pe ko tozo finga ndenge nini. Et c'est que ça maka bon on organise quoi ebina kolonga. Mais loko mabeza fallait pas tanga kombo ya pasteur Moïse. Atete moninga te Moïse bon c'est pas la pena
ce n'est pas bien. Tant que nous, les hommes de Dieu, et sonner ma bé. Moïse Mbi attend qu'il combo na été. N'a tout na lambé ma bé. Moïse Mbi attend qu'il combo motute à l'obi na sagesse. Mais mon pasteur Mike, yenda ekoloba na ndenge moko bon. Et loko sali bongo kanda. Bible lobi to tikate émotion na biso et animé biso. Pendant que ba émotion na biso animé na biso, te ba na ko pengwa, peut te pesa ka lokumo pa dia, ya diable. Pour votre formation, ba pour ça na te bango mibale. Baza instrument mokilité, baza instrument ya nzambe. Celui to tangi na 1 Corinthiens, Bible lo bana biso ni, hein? Pendant que boza instrument, nous ça la bine sengeli, bo pesa ka gloire tangu no se pa ya nzambe. Bolanda na siko. Ndenge Moïse a lobby, na ndenge Mike a lobby. Est-ce que nzamba za na kati wana? Est-ce que le comment nzambe za wana? Et nous donc maloba na biso na biso, tangu to loba, to lingaka maloba na biso e bifiaka batu. Tu es bifiaka batu e exhortaka bana na nzambe. Mais pendant que Moïse a lobby, Mike a lobby e édifié bana na nzambe na nini? Wana ko ba guerre froide. Et ko ba guerre froide, et zo kwesa christianisme. Na tout le monde na moko excuse est-ce que yo so mona imam imam bata musulman et ce ka imam moko boy aye na TV imam Charles azama be ce ka lokwana to so et ça raté et ce mona mutaki mbangiste monde ba yoka na bakabona na bango et ce ka mutaki mbangiste moko ya lobi bata ki mbangiste bata mokoto bata kamba boko yoka boko mona kuluna et ça raté. Pourquoi makambo wana zo na église de réveil? Parce que chandelier za lisusuté spiritualité à Congo et c'est koufi spiritualité ba papa na bala basane la ki ce n'est pas le même spiritualité que autre c'est na lelo autre comme ka tozo fortifier makambo tozo forcer papa edi na bala na linga papa na malama ke tozo na zo chance okuta na été na kuta na ka na vie na vision makambo loba na la wa mona lobango ezati na ndeni de kasi okangi révélation non zana loba c'est l'homme de Dieu papa edi na bala ba révélation papa na to kuta na vision papa ayebisanga makambo na nga aloba pona nga par rapport à musana osa pe makambo aloba ki na nga ngona wamona ngona ministère na bandiko komona mo pour mboka mambo sebele zana to sima nango tango papa edi na bala akufa tango bato basela ki nzambe na ndenga boso ya bosolo papa na tango akufa bazo kocha papa edi na bala na koma na yo kanga to so histoire route ba kocha papa edi na bala na kati ya mort na nini ba réanimer bato nyonso bazaki na kati ya salle na ba koma bazo so babika bazo so babika ça dit papa na bando tembo na cortège ba ange nzamba sana ngolu na mona liwa ya papa na ndenge se passa menga na zalate tant to so na papa abandi ko lakisanga ndenge événement na ndenge azwaka message à se préparer pour l'église na ye pour nzamba zo soye pe événement ngo ndenge salaka na mona alakis na mona ngo nyos c'est clair. Spiritualité na papa tika la kibiso ce n'est pas le même spiritualité auto sala ba papa il na ba basela ki nzambe te pour la première maté pour na premièrement basela ki na nzambe mais le temps biso ba passer pourquoi la travail matériel za l'équité car le pourquoi to wele la lichocho to lingi lichocho sambongo makambo ko sala maté na kati église yo mo monika spiritualité baby to juste premièrement to bafoué to comme na ba polémique to zo komisa waza nzambe na passion a souti na bandimi bazobeta maboko le bilomo zenga tina lokumu nzambe place wa ezati yango baso baza bien ka oye babunda kasi poto ndima bango o wane komisu nzambe na place wana azali susu te to loba makambo eko édifier yango na pesi mo exemple ya papa aidi na ba musée personnel papa na la place ya kitoko ana Saint d'Abraham atambola kina kobanga nzambe yango mona kan na biso vite sikoba nani ba kozanga net batambo service de réveil na Congo spiritualité za mabe na mboka Afrique, pourquoi on a Congo? Pourquoi c'est la Congo? Pasteur Bolingo Zate. Non, pas monsieur Zate. Pourquoi la Congo biso ba sanza to suna nguya to so suna na valérité. So ba mono mo sanza muta mutako mi ko critiquer yo. Ba ko mo la sabiso ba bilo oyo wa mo sanza yo c'est la ote. C'est quoi ça? C'est quoi ça bilo to ça là? Na banga ba mo dévoiler bino. Ba dévoiler bango. Ba dévoiler ka mutu o kendaka ngana kendaka ko te ba dévoiler ngane ngani. Nous avons réclamé que nous avons fait. Vous comprenez? Ceux qui fétichent ou ont dévoilé, ça dit que ça a raison ou ont dévoilé. C'est clair, monsieur le journaliste. Ok, voilà, pasteur, tout comme vraiment dans l'émission d'Abicho, moi de la fait aux années, numéro de téléphone par rapport à ma note autolobie comme conseil, sur votre contact pour vous. Merci, moi de la fait ça.
basala nzambe tozongisa la bolingo tozongela premièrement surtout Mike na mon frère Moïse Mbi pasteur Moïse Mbi bazongela bolingo ezokitisa pena bango makambo wana ezokitisa ekitisa bango baza bato bakosango na silence na silence mais ndenge babeta Moïse frère Mike abeti na bongo wana pesa kitoko te et c'est pas si bana nzambe te ya zolo ba tanke mutu pour se décharger par rapport ya homme de kuna lobaki wana ce que tali bango ba nzamba lola asala bangolu so ba kobongisaka un jour et ozala malamu nzamba pambola plus de 143 89 83 58 338 et nzamba lola en pambola plus de 143 89 58 338 on a besoin de prière. Tous êtes disponible pour le numéro 1 na pesio benga tokolandi na mozindo enzamba lola aweba na kopambola vraiment pesa conseil malamu yango na pesi bango ngwana ya kanso mfuna bazate tanke mosala nzambe na kolinga tina côté la Mike tona côté la Moïse non esika ba banda biso tozala kite meto mona ka ndenge bebeli bango le jour to balia kimbuma na bango kuna bazaki na lengi basepela ki atolé meto so ko komela bango bololo ndenge biso to komi koyeba makambo na bango après esprit ba fani esprit na bango kimia so boza muna mtana na ndenge na ekasi kotanga komba muninga te kokondana te parce que Dieu nazo koloba témoignage ya muninga te ça commandement batanga la Bible koloba témoignage ya muninga te l'état kote lobi personnalité mutu basaka na kana ngote ndenga zo loba. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba et Nazareth TV. Un grand merci à Maman Tiffany Moko, la servante de Dieu pour la confiance au PCA. Je dis aussi un grand merci à Alain Keka Lobo Kwanzambe, Ozaki na régie. Joyeux anniversaire à Gira Mokwa, de bonnes choses toujours, mon frère Gira Mokwa, une année de plus. Nous sommes toujours dans le Bavana Kabouana, nous toujours bon, mais ça nous retombe la Maboko, la banda Kunabino. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolebe mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata le nazarien